Allô, voilà, bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est Dorcas Bolokoko. Na... Pema. Je vous aime tellement, les Abakouk. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officielle. Likez, partagez, commentez. En tout cas, je suis là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nzamba pambola bino nyonso. Oyo bolingaranga. Oyo bosabona na chaîne nangai. Oyo bolaikaka. Oyo bokomantaka nzambe alola. Apambolelanga bino nyonso. Boza ebele na monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Mingo lobezate. Bino ne angai ngani ya bino. Et voilà, merci Nasi la bisalou l'impératrice. Merci na batunion so boze belé hein. Nzamba pambolela nga bino. Ouh, Abakouk. Loyauté, notre film est Loyauté, le lot au 9e épisode et il film na biso Loyauté. En tout cas Abakouk, serrez vos ceintures car makamboye minene, le retour de Michou Mbembele. Waouh. Rota la place ekosouka. En tout cas, dans la vie, il faut la loyale. Hein? Et ça, babiloko batu belé baza ko manquer na vie. Hein? Batu bazo manquer en belé. Batu belé ba ebite koza na kozala loyal na muto asali obolamu. Yaya vie otozomona lelo mais lobi toyebi o nzamba zo préparer pour na biso. Yo zomona ka lelo so na fingi sila, lelo so na lobi mabe ya sila, lelo so ki na lobi na bando finga muto entel, na bando sala boye, ozo ebate oyo nzamba zo préparer lo lobby kolala kolamuka ba esaka biso bateyaka même biso eza habitude te. Donc soko lali olamuki eza ngolu na grâce o nzamba sali yo. Yango il faut resaler yango très attention banga mokili banga nzambe. Na ebite soko tana lobi mabe banga mokili banga nzambe. Kolala kolamuka eza habitude te. Bato tozaki na bango lobby peut-être lelo lundi tozana na bango te bazali susute mais yo son nzamba sali ngolu il faut être reconnaissant ou reconnaissante na bato nyonso basali yo bolamu na muto nyonso yebi ko reconnaître ata moi mukie ya bolamu o ya sali yo zala reconnaissante ou reconnaissant na ye même nzamba lo la paix a kopambola yo. Voilà, nalingi bino mingi baba ko boze belé bobenginga je vous dis franchement bo créer nga maman na problème. Maman na problème, maman na problème. Je crois que oui, la dernière vidéo na ça non salara lisusu ba émission té non salara susu ba vidéo té. Je ne savais même pas que ba voice wana eko bima donné ba kité bo créer nga maman na problème. Ba o ba yebi pourquoi je dis ça et ba yebi. Mais moi, je crois que les dernières vidéos, na sala, na ebite son rosala la sous émission. Ah, je sais pas, mais boyamba sam, s'il vous plaît, bakouk nangai. Boyamba sam, au moni remarque, ils sera très important. Ne bozo sali ba remarque, boza bien. Et fait à mesure à changer, à roluka bongisa, à sala nenge bino bo sengi. Ah, bakouk, bo silikarate na ba commentaire, bo silikakate, numéro na yez affiché, wana benga na numéro na ye. Benga esam na numéro na ye pe benga ye sala ye remarque prochainement akobongisa. J'espère que toyoka ninga na bino bandiro nanga ine juste ka ko expliquer bino vite fait. Je fais une vidéo de 25 minutes juste pour nous expliquer bino oyo et c'est pas ça qui na bandana nous tout bandero expliquer bien. Beaucoup de gens bolobi c'est ça. Là, je fais appel directement à Christian Bossembe, c'est un frère à moi, et que je respecte aussi beaucoup. Nasali appelle na Christian Bossembe. Ouazali DG à c'est ça que est-ce que nous avons na question Christian Bossembe azomona makambu oyo Davina azakosala. Est-ce que Christian Bossembe ba injure oya Davina et comme lié, mais je crois que hier soir Natindela qui des nyonso natindela qui est tout pour à comprendre ngai ni naza boye na rosala sous appel wana devant tout le monde na kata YouTube awa devant bakouk nyonso ya monde entier. Je fais cet appel à Christian Bossembe oazali numéro 1 ya c'est ça que avant que Davina finga sila bomonaki bakenda qui c'est ça na yena ndeko na biso ya mobali d'Acosta botila ngana nous ba jam s'il vous plaît. En tout cas émission oyo sans blague ba jam il faut les cas ebele parce que ces émissions ya au revoir ngana bino ba j'aime il faut les cas ébélé ba commentaire il faut les cas
ebele. Si que ba autorisé ngana tika ko sala, mais je ne crois pas. Wana manga mon ami lobeli. Parce que hier déjà il qui chaud na ningo saranate. Donc naza sincère na bino. Boti langa ba j'aime belé beaucoup de commentaires, s'il vous plaît. Nalobi boy. Vous savez pourquoi Bakendaki c'est sac? Bakendaki c'est sac pour nous accuser ba chroniqueur na ba chroniqueuse oh ba finga bango. C'est là que sur otali je nzambe nanga na opesa ngo sam atangela bino ngo atela bino démarche nini o c'est que Davina na Dacoste bakende c'est sac démarche nini basalaki. Pourquoi Bakendaki c'est sac? Bakendaki c'est sac ko accuser bazama ba chaîne o basitaki sa marotangela bino ngo ba chaîne o basitaki ba chaîne wana oyo ekoti déjà eza kombo la ba chaîne wana eza na kati ya sesak y compris même nga bolokoko officiel naza wana na kati ya sesak ba kombo ba sitaki ba chaîne o fingara bango. Et puis c'est ça que zo ki ba mesure normalement rôle c'est ça que za nini rôle c'est qu'il y a c'est ça que zali deux stars ba koki ko s'affronter na télévision ko fingana. Journaliste ou chroniqueur ou chroniqueuse ou azali akoki bakoki ko suspendre ye ceux qui a sali mabe a babani ko thérapeutique ceux ko sa ni na wana ceux a beti mabe en fait a fingi mutu moko bo benjire lever mutu moko boye et que mutu wana kena c'est ça ko funda ye directement c'est ça qu'il faut et journaliste wana il faut ba suspendre ye c'est ça que rôle c'est ça et ça tina ba artiste et ça presque ba artiste et tout les artistes musiciens les pasteurs ba comédiens ba to nyonso ba lekara en fait na télévision. Yango Davina na d'accord c'est déjà ba kendaki ko porte déjà ba tout plainte na ce niveau ya ces sacs. J'espère que tu sais comprendre côté wana. Après ces sacs, neto moni Davina a pour est venu parce que est assuré non moins de injures, moins de tout et que c'est ça c'est ça ko funda batuana bon ça la suspendu ce qui va yo quitter ba lukela ba mesure mususu. Donc c'est comme ça que c'est ça que tambolaka. Ndebo moni Davina abani koya ko clasher les sila. Et ça après ko zoa et ça fait sortir le lait là-bas d'ailleurs. Et ça après ko zoani ni comment dirais-je baramba c'est ça quoi na. Mais moi on a lobby que la début moi je fais l'appel à Christian Bossé mais parce que c'est comme si que Davina n'a pas compris rôle il y a ces sacs à comprendre en côté yango aina benjir o abandi ko finga sila ko clasher les sila ngaso na benga ki ko benga ko c'est trop dire son a salé le quand j'ai eu son numéro na beta bino début de bandaki na salé les voice na tunier na ebité ba voice je crois que ça m'a retiré la bino bo limbisanga bandeko naza vraiment likolo non ya je crois que nako comment dirais ça m'a retiré la bino na retiré ça maintenant tindi nyonso émission do ça retiré la bino ba capture retiré la bino tout parce que moi c'est un peu vite fait à beau comprendre et puis tout ça il est encore 10 heures chez nous donc beau comprendre. Donc, na saleli voice na ebise na lobby. Yo za millionnaire, yo bonga. Millionnaire soit na rana ba bolate. Millionnaire soit na rana ba ndeko na millionnaire. Si la za mobola soit disant yo lobby si la fout la randa ya $400. Yo fout la randa kwa $1000. Yo na si la botele mité bokokanité. Mais comment yo millionnaire osa se rabaisser na niveau ya mobola? C'est-à-dire qu'on doit comprendre que et si quand yon des millionnaires, si l'un a un millionnaire, yon dans un mobola. Yaro moni mobola finira toujours mouto à l'équier. Après n'a ko deuxième fois n'a ko ebisi na lobby, biso to lobano eloko mon côté. To lobano eloko côté ya eloko côté. To zana eloko lobana côté. Zwa mbongo aussi la kundela yo mama na ye
maman na yo plutôt zongi c'est la si la mbongo wana parce que yo za millionnaire lekela biso na télévision ba ba cook na tikeli bino mbongo na bino place iboye biso to yo za mbongo na biso po wana siko ko finga si la ndongo lingi c'est la place quand ya mwana mwasi ebandi abengi nga premier appel na yambi akati appel deuxième appel à yo robenganga tellement que j'étais chez nous à la maison pour bateau bon la adresse au PC eza yote oh famille bota nyonso toko sara tout on se les dit tout la vérité nani ebe pas en bisoté na vandara na lemba terminus avenue Larsus numéro 5 ngamo siko na minito nazo futela na lemba super avenue Luchacha numéro 19 c'est là où je suis. Ça m'a retiré la bino va capture tout. Mutabungi ndaku nanga zate. Mutabungi et pas na biso pe azate parce que hier on n'avait pas biso. Donc notre maman biso. Na PF adresse est normal. Na wakonga et puis adresse nanga ti même sur côté Facebook na ba photo tout est publié adresse nanga zana. Papa Lombert a tindela que nous fondons na parc na Belgique ba tindela na adresse na bisoti ki zenya Marina era meka ki na adresse na bisoti adresse wana bozo mon adresse wana oya lemba terminus avenue Larsus numéro 5 place d'Acosta et bokola d'Acosta bilo msuna ngolo bati bo pousser ngate Larsus numéro 5 wana et bokola d'Acosta lié na Larsus numéro 5 et bokola ye wana abunga ngote nga adresse nanga omoni adresse anda kuna biso et adresse o lukate so boti convocation kuna et comme pas nanga likona na on petit bino adresse nanga na va na avenue Luchacha numéro 19 lemba super boya je vous attends. Davina banjo loba oboyoka kiwamba musuku na ebite suna loba nini ki bosani o pesa adresse na pesi adresse a komi ote komelanga na message Davina ngano to ba camarade te non comment na message ndeni ponga no to za ba camarade te pona la kise ki na zelombe na komeli yango na message na bise na komeli adresse ya ndaku na biso place na zala ki sur place na lemba wana na Larsus na terminus na komeli adresse ya ndaku na nga place na vanda na Luchacha na komeli yango na bise moni tous les deux ça ba résidence na nga moko na luara na Luchacha mami lo ebe pa na nga na luara na Luchacha ba yebi donc na ngani azaboye na la pesa okima mutute na mwana lemba mututu ayebi ke Dorcas boyoko mwana lemba nani abungi ke na mwana lemba tout le monde ayebi ke Dorcas boyoko kaza mwana lemba ne grandi na mwana lemba donc mutu nyonso ayebi yango. Davina me dit après aroyate aza civilisé oh excusez-moi aza femme civilisée okozelanga na koyate lokola sila mutatindi yo na koyate ngana bite il faut ya po yebi sino binanga ki oza mwasi elombe ngapi na vani ka na ozelo yaka na koyate ngana za civilisé na lokola bino te na koyate akoyate soi-disant ye aza civilisé na seki na yebi se na bi obanginga oyoka somo nango epa Belgique oyoka somo nanga epa ya Marina omoni ngani naza bwe na beta tolo tata nanga kufa me ba ota biloko tata nanga tikela ngai tikela biso na ebite so na ba fini internet ba garçon ni internet ba talana pe ponga za nanga lo lendo te na ebi nanga orgueil ndenge za nango te parce que c'est batu mususu banga bando yo sa ba orgueil baba ndoga me ngana fele la rango orgueil te na gange la rango te na garde silence na ngakani parce que je cherche ma vie na ndenge na ngabilo papa na ngeze papa na nga mais soko mekinga nde okutana ngana banda ko finga d'Acosta lelo te po yo ti na lelo
atilanga bango dacoste nayebi te dacoste wana ozotilanga dacoste tobokola ye na ndako oyo toliesa ye tobokola ye toloja ye leka papa nanga liesa ye abokola ye pauvre garçon auta bumbu à l'époque bino ye bomoni ye mutu comme nde danso ye Cédric bino ye bomoni ye mutu na théâtre nayebi origine nayebi bisika bimela à l'époque où tu as petite fille moi mukie aye pa na bito to sara na tonton to bokola epa na biso to latise to liesa ye oyo griffelenga neti banani po ya ba parti biso ba enregistra kité anyaka griffelenga yo lakisa ngai diena d'accord ça ba ko porter nga plainte nga na lobi d'accord ça banda finga ye depuis mokile banda ti lelo est-ce que ba pourquoi d'accord ça porter nga plainte té to yebani très bien d'accord ça yebi famille bolokoko ayebi combien banza banani yanga ozarate po ayebi ke so amiki okutana ngana obima na ngate ngana bino ke ngate mfuna ko yana ngate non yate mais bato yo kutana bango ebi ke ba ma famille baza makasi très fort ebi yango bien Davina komina yate après quelques minutes je crois que cette publication na bomoni a publié dans Facebook na tindele pesa photo asila na tindele capture amour na bise bakambango gu na tindele na bi mutu na bobotanga na komela na bi oh mutu apeso liboma ra itala mutu apeso liboma ye donc c'est pas si la mutu apese liboma za ko énervé ye si la leki le ti lobby et puis Davina ko loba na Facebook a lobby azo ba menace à mort. Cher ami, Sam faut te la bango bani ba voice tout. Sam on te la bino ba voice tout hein na émission zo sabo yo kabino moko. Aye ko loba na voice ya su kanga la scène émission bi yo lobi ke o publier nga na Facebook non salo menace à mort. Yeba ke ngani za bona yebi YouTube na yeba internet ko leka yo. O moni ni yo conversation tout. Auto solo lina yo quelque chose na téléphone na message na ba voice et enregistré l'état a zobate d'abord ngana yosko me comporter nga fona porter plainte ebisanga menace à mort nino na sala kiyo pour menace à mort batu fo mona ke menace à mort sala ki yango l'état fo mona après ebisanga lobi nanga non ngana okena l'état tu sois calme yoga pe Davina e bien mona bande bino likamwa c'est Davina ebisanga yo okena l'état tu na la calme. C'est ça que veut qu'on s'en charge nanga. Zambe na seki. Davina obinanga ok musika te c'est ça que veut qu'on s'en charge nanga. C'est ça que fout la ranga ou c'est ça que lié saranga Davina parce qu'il en a respect, mille respect à Christian Bosembe. C'est un frère que je connais bien. Nana respect nana ningo sarana que ce que la Christian Bosembe la poste on a été Davina nana fingelo c'est ça ndenge mo na yo mo ngo idete pour dire que na c'est ça qui non banga ngote yo lo bozo funda nga la parquet bandeko et comme il était à funda nga ici na parquet c'est ça qui va s'en charger nanga parce que c'est ça que nga te suspendre nga kaka et puis ngani na za bona sala nga pe na YouTube ité c'est ça que suspendre neti nani. Parce que nous avons bimara langote, voix n'a pas n'aimé bimara. Si vous c'est ça que yere suspendant, on va dire ça nga. Na retourne c'est ça qui ko yé, ben jiro ya fini ici là. C'est ça qui yo monité. David non dira au monde que c'est ça qui a weza zo batala Christian Bosembe, aza mutamaelo nga na yeba na vie nga. N'habite moi mal moko très intelligent na ngo saranate. Il n'est pas bête Davina. Christian n'est pas bête, peut-être qu'il y a bangoté. Toi, tu crois que ce qu'on bénit, c'est ça pour Nanga. Mais moi aussi, je de preuve, yo, on a comme bimisa, c'est ça que yo qui niveau yo fini ici là. C'est ça que on va affronter ce qu'on a fait sur la vanne de la Davina. Yo ce que y a bisa si la problème le binomi balé za nini. Mais on dirait bon on a l'état. C'est ça qui peut dire zobaté. L'été zobaté, c'est ça qui est zobaté. Bakoto na yo qui est sur yo fini ici là.
olobi bo eponda sila eloko nini esali yo finga sila lelaki na biso message o mwana mwasi wana sila salelaki yo po abakoluka po olinga obasala affrontement na sila parce que sila bosa na affrontement yango sila avanda siko boye aotala yo c'est ça que tout nos question yo na moi so bo elani sila ozana réponse parce que sila amono leki mwana donc sila amono na vembela bon lekelenga na s'il vous plaît. Si la mono leki, si la mono, donc si la square avant d'appeler la Davina, des fois on les lit même ici, on t'exerce la même mise. Pour si au moins bino batura Davina, bozo ni sa si la kosa la bolamu. Yango na bino bino na débit. Ko bossa na muto asali o bolamu, ata wa pesa ki o lipa. Je crois que fali aloba likambwana na poto na conférence mora salaka. Alobi bato bakabela nga er nazara na nufalite na roboso na bango te. Davina, si la sunga yo er ozara na nu Davina te loko te. Mukinza na ba. Oko le lise penda si le penda vandi boata yo boye. Ateli penda ma misu. Ami le a se décidé pas bino sa su mutu bolamu na mokilo te. À cause na yo Davina. Ebi ba bino boza bato boko misa si la mutema mabe. Le là tu vas traiter si la yaza méchante, aza boy, à cause na bino. À cause na bino. Parce que si la sorota mambo ya sali pona yo. Entre la bolamo ya sali la yo Davina. Pendant que tu étais abandonné et pas ba comédien nion ce artiste nion so. Mais si la wana s'est sacrifié pour toi. Mbongo na ya passe, yo monika pauvreté yo le bi que si la fout la ndara $400. Mais à se sacrifier pour accueillir leur maman na yo, à honorer yo, Davina, il faut être reconnaissante un peu, ma chérie. Bato bo chindo wana finga si la bo kosa yo. Bo kosa lo chilobi, bo sa iso maman erreur. Erreur wana bo sa iso oko regretta ka vina yo mobimba. Oza so vandi be yo morozo lela. Bo retourna Sarah ma si à la niveau comment on ça la pleurer. Na simbi pour na ba audio na ye makasi ni va zo le la di na bomi carrière botu na ye malanda ngulu buzoba tata mokolo avandi na bankeba keba nani obebisa vino yebi ete boko mzi si la mutama be si la funga no ba artiste ete wana penza je suis sincère bande ko na botika na loba. Pour ce que tout le monde a dit loko loko à Davina. Moi la mort a boté na inceste, moi la mort a boté na bosoto. Bana bazala de vierge pas ya koko na bango. Pe bana wana ba na télévision ko finga sila. Oh mon Dieu. Eh ba papa nyo sa théâtre ba kolobate hein. Je vous dis franchement, ba papa nyo sa théâtre ba kolobate. C'est là que au moins ya baba comment to tomboki. N'est-ce que ma papa n'a pas m'a réagir? Si la leki ici, si la boye, si la boye, eh, papa n'a pas réagir, ne biso to tomboki. Mais pendant que babino bobana wana miki à théâtre wana bazo banda, to mona ki Luna, to moni Gomez mutu munene, to moni zoba oya Davina oh, ça fait trop mal. Maman loko la sila, koko loko la sila na lo banabino. Moi bana wana miki bana respect na été. Et puis, ma papa et ma maman vont vendre botala. Sauf si a bien agir, c'est là que ma papa n'a pas mis bobi si la quoi agir te. Boza ma bé. Boza ma bé. Vous allez regretter plus tard. Bino za boko regretter am kolom. Ngai ni za boye ba tu nyonso ba finga asila. Yaya, boko tara des gens à bakarne. Oh nini boye boye. Ah, ngana ebité yango na loba na sila nga azaka clair na sina esa sila mukolo na komona ka d'accord na zongi na SB nga dorkasi na robosa na sila vie na nga mobimati na kufa mama nzamba botanga boka ngelo ya kibino muto kwa Davina mukolo na komona ka na SB tina kokota ka se ya mabele na robosa na ka sila vie na nga mobimba nga bato balekela sila maloba. Bakoki kosala jamais retour d'abord na kata SB.
ate basololi na fila tosuka na bonjour bakotundaka jamais na FB mukolo yango nakoyesa bato adie bolokoko akiei je suis plus à Bakouk je suis plus fan de fila mukolo na kolobango je suis sincère avec vous mwana roi David na benga file loko yo mama na bino wana Nzambe Davina wana leki première soin okolela yo fo lela tina suka oleli nanu te nano beleli o secours te okobeli la penzo secours na bien nano lobi te ba ba menace de mort okolela penza kitoko ke ba so penza ba menace de mort yo no vu menace de mort te okozwa penza ba menace de mort yo zo linga nano vu yango te okolela bien Davina nano lelite merci na page la mama merci na la bouche autorisée ba page wana penza boza ba vrai à Bakouk boyebi mwana muke fa na esika na ye okolela